ba traitera patron na biso le king voilà au bango balinga loba lelo po ba mona bango lelo nde ba loba ba tcheli bango micro ba loba po ba mona ba ngai na ba arrogance tango yaka obeta porte oyaka obeti porte kokoko ngai ngai na yebona oye bazio ba kotisio pa mokili pa ebimi oyayoki yo o même un pierre na yo c'est bien bon mais na un pierre na yo na ba keso na tango bando beta un pierre no bando boaka kuna ba yo kaka yo ni Yomo, c'est décidé aux organiser. Pourquoi pas? Oh non, mais tu dois réfléchir. Na réfléchir Yanni. Yo ya poto avanga. Donc la zena gishasa. Et là on y yo pensa pour nangai. Ndé la fin na kin. Oui ben que manière artiste musicien. O tindela ngata koli. Non, tu dois arrêter. Koib Sangamouti, n'a une mission de service, et puis je rentre. Nazo zongate avec des filles Tony. Non! Eza, n'a une mission de service. Na silisi yango, na zongi nanga kishasa. Ezo so batu ponani. Ponani nika fo batu, fo batu raso ba ye poto, il faut tikal. Ponani. Mutuni na yo pesanga conseil mabe, ona oyokai. Pour nous retourner non yo tozali no na gishasa osali nini ponga lelo na ya poto bien sûr to lobaka batu ba biso ba lobaka oh mais yo ye poto pona musala na oti oui na pona musala nanga mais soki ka ye mo pa lobeke no te oza oyemba lo roi Angelou oyate oyepete petit nanga emane parce que ayebi ke o petit na ye. Quand tu dis petit en fait vous avez une différence à âge en fait parce que je m'en fous na ba âge na maramunio so na lobby ke vie nanga na nkope na kana son ka batuninga Emani tu rentres moi je dis oui OK moi j'encourage bandeko nanga ba singa oui tu dois rentrer. Pour la confiance, il y a patron na yo et puis pour la musala na yo. Tu étais venu pour les missions de service, tu dois rentrer. Et tali bango na nini? Total ano liboso na biso frère. To lingaka te total la lelo pour lelo poto, mukanda, lelo ovandawa, ozo vivre ozo dame, owe matama, owe mamunyo so bendi maramutu comme bossa na le passé. Mais non. C'est pas pour rien patron même sur l'obaka. Cette émission est sponsorisée par Papy le Roi, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch. Voilà, on vous salue partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère où vous captez mes salutations. Encore à la présentation, Anelka Bafosset. Les lots sous-stoyés pour nous faire une information. Voilà, les lots spécialement, les musiciens, il y a fallu pour pas, il y a bêta, ou bêta, à niveau poto, et tout le monde quand même, à niveau à poto. Mais voilà, nouvelle les alliés qui bazozo makalate. Toponi moko na bango, Emani Macron. Alors, on a biso, on a plateau déjà na biso. Tout le monde pour faire tout sur la naïe parce qu'il va bientôt des retours à Kinshasa. Ça se pose quand même, est-ce que bango nyonso barozonga? On a question ngana bino torozela toyoka. Bakozonga to barozonga te. Totuna tozana et awa. Donc restez toujours branchés par Nabiso. Ceux qui vous tali bisoté, je sais pas si vous avez information que vous appelez déjà là, il commence déjà à avancer. Emmanuel Macron, tout fan to sur la naï. Il y a une information nyonso. Voilà, Emmanuel Macron. Allez. On a force. Ouais. Ah voilà, encore Emani Tozanaï. Ouais. Comment vas-tu? Ouais, bonsoir, Anel Kabafosset. Ouais. Na respect mission na you et puis na pesi na nous ndeko nous so ba zo tana bomba ta la biso. Na pesi bango ce écouter bon na pourquoi bonsoir. Et ce écouter bon na moi bonjour. C'est votre artiste Emmanuel Macron de victime esthétique.
esthétique et bakisa melisus. Et bakisa minga nazara mutu bo bakisa nga ba combo par rapport ya makambo ndezo kendo mo nzambe so afongole no makambo et oyo so yaka mais ya bien ya mabende ko zongo te ya malamu zwa donc to mesana robenga yo Emani Macron esthétique parce que papa mutabakisa ngo boss na ngai on a benga ke kulutu na ngai ya na ngai patron na ngai 3 fois hasele atalanga mabo Emani Macron esthétique. C'était vraiment simple, esthétique, mais tout ça esthétique. Emani Macron, esthétique. Voilà, tout ça pour Emani. Ouais. Bonne nouvelle, les amis, qui est bientôt retour à Kinshasa. Ouais. Ouais. T'as bien une bonne nouvelle, tout. Bon, normalement, au Kobenga, on a pas façon de se benga, mais pour l'engagement, et batbay que non tous qui photo obéta concert à Waya Bercy dès que tu beti ango et s'il fallait tout continuer tourner la biso mais dès tout le baka l'homme propose Dieu dispose to kutana la makambo kutana la biso makambo corona et je peux monde entier et puis dans profiter sous l'occasion na kabola mawana bandeko batika biso ça dit moni bandeko ba kufi batiki biso na maladie oyo ya corona to legi ba on est le côté ça dit que ils a passé et na ba OP musu to bando so na bango bien na ba musu pe to ndo so na bango te batiki biso bato to tikali to mi mona te ke biso ne to suksi makamunyo so non ils en nzambe na bolingo na mawana yi ndasali ke to zalana c'est un peu ça. Voilà, pensée spéciale à mon soit tiki biso, ma proche na biso bandeko bakol bandeko ne soit tiki biso en tout cas, de penser ensemble. Et puis la famille à mère na biso malolo, ça dit famille na biologique en tout cas. JC Katam, na bazata mbele ba tiki biso. Tout ba tiki biso en tout cas. Tous en abino ma du cœur, tous en abino de cœur et c'est un peu ça quoi. Donc alors, tous mes campements sur la retour à Kinshasa pour les 7 normalement. Les 7 il y a toujours voilà. Ben oui, les 7 tozonga vraiment Kinshasa parce que to bandaki soku kozonga fait tozonga bandakala. Mais quand nous tout le bal tout à l'heure pour ma maladie à corona, il fallait que bakangaki na ba vol les athées, ba frontière bakangi et c'est un biso que non photo fanda. Fandi quand même hein. Oui, 7 mois ou 6 mois, bah 7 mois. Ouais, bah 7 mois tout ça na poto oui. Bah oui. Ou mécène na poto hein. Ouais, na mécène na poto ça dit ngana osenga ka merci na nzambe nanu parce que yene mutaza mettre bâton dans ba circonstances et puis na osenga sous deuxième merci na patron na 3 fois hasel parce que ni tété ndinga lelo pe na za na poto ni tété se pele musala noté balinga me na poto té. Oui, phrase wana to loba ngo mingi. Bien sûr, ezamana musala nanga na ye na koti na beti porte na entreprise ba koti sur ba engagé yo ba zio koti officiellement mais tant où yo servi pe groupe mais na finale ya makambo nyonso ba kozwa pe ba cheko mona yo mais comme il a veille ya makambo okende otikale oui. Chose avait bonté, je pense que Bélé Batika, chose avait bonté, je pense pas que quelqu'un va même peut-être non, et ça non vous m'a bongoté. Yo sumona noté. Combien de personnes Batikali? Na bien c'est tout sur la nom monké. Anel kato ke na biso na bi ke to ke ne da bien. To ke pe bien. Yo mona noté na ba équipe nationale la biso Congo pe ba Léopard na biso pe moni mageno jo bon mais Batike. Ou Batike point. Yo ngolo ba ke no azaka po aza bon, yo Batike non? Ce qui est comprendre peut-être à cause d'un manque physique, à cause d'un moment qui peut-être manque qui attend des G, bah l'eau belé les ali maintenant. En tout cas, je préfère autre chose parce que quand tu foot peut-être je maîtrise un peu mieux. Je vais soit sélectionner peut-être à cause d'un manque attend des G, peut-être à sous titulaire na club là et peut-être à cause de blessure, peut-être mais côté musique rien à voir. Non, on peut sur exemple un bon animateur comme Kasangiti par exemple. Biso to yebi kaza bon ayebi bois ka mais surtout qui na dernière minute pas boum kabu ya na ayi bon na ko bateka na place na ye les gens ont que ceux qui allaient que ayebe musala ceux qui allaient ayebe musala je pense pas qu'il y a un batika yo donc so yé d'un côté tout le bagage grâce à musala na yo pour ndeko nanga Kasangi de Tchotanga azara na biso tu vois nga kuna kutara déjà azara déjà na ba ndeko nyoso bazara na bango au peut le peut tozana bango. Ça dit que Esaïe azalaki mais aboujaki tu vois akenda osape maramnaye après osalaki abeti sous porte azongi susu tu vois et ça dit que yo kendaki ozongi kuti sko préparation mo boye bako tchosu na classe maté
il faut fanda ozela ti le temps sous ba obelela o lisusu après bazong sous na classement c'est ça ça veut dire que non il se boya déjà pour ba fan nyoso balinga il se boya patron na biso ça loba ki on déjà il se boya baza parmi batoyo baza ba doyer à groupe tu vois il fait partie na ba doyer o ya groupe ou que patron lobby que il faut ya kotika ye officiellement atikala awa na poto atikali musicien ya poto na kazu soki soit intervention à disque il se boya ya participer a yembi a supe ba nde tozwaka balar na biso ya boulot na biso ya batama banga tonze momo boyemba mutuki ngandi yaka a zumbongo wana oui alobango déjà biso nyonso tozana biso poto ya boya ki andeni utiki akoya na ye akoya il se boya première fois neter première fois il se boya poto ya terre il se boya ça ya poto bien sûr dans le bible parce que on a biso pour l'information na biso Anel Kapafosset to mopanzi sango na dévoilé secret Iseboya akoya lisu poto aye ofanda siko officiellement tikali parce que ezaka yete et puis na ba danseuse na biso mususu abazawati c'est bon ba poto ba suki na Maroc kokota na ba débat wana te mon frère yoka non na koloba non Anelka ozana posa éclaircissement te ndenge onanga ozana posa vérité na ba ndeko nyonso balanda biso na biso ke ba danseuse na biso oyo mi bale baza awa baya c'est notre patron ndemta mema bango etika bango awa officiellement baya na nzela masuwa baya na nzela mapata baya na ndeya kindoki patron na biso ndemta mema bango baya kotikala awa jo oyamba bango ba yebisa yo nana mema bino boya kofanda awa isa binoke c'est 3 fois asel ezala kutu mamba défité tout ça on a défait au pauvre batuta toi tu crois que patron na biso badaso akima na Maroc bangona ndeti danseuse ni akima na Maroc tout ça bangona parce que eza makamba ba danseuse yo zoloba na biso pa na biso o akima na Maroc asala ni biso to akuna te ngana pesi yo verso vrai deux danseuses tous na bango awa bazana poto awa bazana France patron na biso mutalobi boya bofanda comme remerciement na bino parce que ba servi groupe et comme que bon nanzela mai non tika makambo wana Anelka yozalaki yo ya poto na ndeni so yo ya na ndenga avion poni bon fo ba na ndena ba na tuni so nanzela mai on va question na tuni ba ya normal nde batutu ba yaka OK c'est bon na maya ndeni bino boluka non répondre déjà c'est tika makambo wana Anelka obi patron na biso asalisa batu bela malingando lobate alingando lobate ba biso nde mutu tonga to lobato éclairci bateau parce que il y a plein de gens boni ba congolais nous en eloko mo ba benga mutema mabe balingaka ko qualifier batu makambo belé tu vois ça un succès porte pas ba problème fungwami au cause attend soza no na problème mo boseli no dale bon ou boule que na aider batu to na aider mutu oyo po ça la lobby bien na nenga normal mais lobby rebotaka ba jalousie ba maloba belé na sima nango et on patron na biso aloba kaki pa kankokolo so kwa ko aider mutu il a reconnu sur na pesi le bord à droite gauche à ebate mais ngana ebisio par rapport ya nengo tunelinga pour éclaircir bateau au bandenga na ndeko na biso Jekamine azalaki na kata groupe d'accompagnement ya F victime mais ko tomber que batu tout ba yebiango na ninga kenda osama makamuna ye waneza makamuna ye et après temps on se sentir que ndaku na ngai na sale erreur fona sanini nazonga suka na ndaku na beta porte papa yaya limbisanga talabo yaya sani atala pour ça faut aller kinanga yaka zonga azongi mais azongi pe parce que finga te aloba pe mabete mais so yo finga ki ndaku ebomba yo to yaya na yo to papa no bokola yo ozo finga oyo so zonga sunde monsieur mtomona ene clair talo bara la vérité oyo zo benga c'est clair ni bilo bolinga batu baloka clair nini non genre exemple na sala plusieurs émissions on équaliser à loba qui un groupe d'accompagnement les alara ce que je mukanda ba mono da vision moko déjà moi genre kutangela nga bakomba batu balongwati na groupe na biso na groupe d'accompagnement soki balongwa na batana bango makambo senga fa ba loba mambo baloba wana etali bango mon frère au moins tant to yaka to beta ba porte na kati ya groupe d'accompagnement et victime so ba biba zonga sa ba image onyo so tant to yaka parce que biso tout outil ba groupe ngana outil orchestre ngana outil groupe d'accompagnement na outil orchestre ba tout onyo so ozomona tout biso tout to ya na kati ya groupe effectivement tout ta ba orchestre ce qu'on a pas orchestre na to buta
tant que tu as ce qu'on ta porte, tu peux El Mara, il y a 3 fois Hassel. Tout ça va dire. À l'époque, on a ton aïe, on a bêta ensemble avec Jean, Banina, Ketch, on a dit que on a danger. Puis ça, on peut m'habiter. Et ça, on aussi cas. Mais ton bazou na image, ah, Emania, bienvenue au côté. Au côté. Oui, ton bazou, c'est l'image, on a dit, on a été. Poigné. Tant que tu as tout le monde, tout le monde. C'est là toujours que nous avons dit. Il y a des belles bazo pas momate pour na ingratitude. Vie, ce qui muta sunga yo, netu anelka, ba fossette au sungi ngai. Et manizo 5 €, 10 €. Il faut nous reconnaissance envers yo. On se comprend. On se comprend. Les lots où batu bazo longwa, au longwe. Mais au longwe na yo, tant au longwe et après au longwe, au sani. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Bakoma rasobo yambi bangwa bakoma obetaka ba histoire yakala. Siko bon ça va, histoire aux est victime. Bon après est victime non longwa, soit disant patron na El Mara, le king neto zarane lelo, aza oh fo mutu, afutara batu bien te, asala rabiso boye, d'ailleurs kutu soki to sali makambo boye, ndo utolo ba mama mikanda bani. Après wana siko, qu'est-ce que vous allez bosani? Tu fais quoi? Bozo sala nini? Bah ça vient bango, tu nous ça. Bazo sa musique. Batona nous sozo tangati. Bazo sa musique. Oui, bah dans le studio dans le bimita. Ezobeta wapi? Non le bimité. Ezobeta wapi? Balongwa baneni batona nous sozo tangwana. Tu vois que na vie tout ça na bengati. Tout ça na bengati. Tout bossa na facilité. Yoka mon frère, on a posé éclaircissement. Nazo talisa na bato botala biso to raisonner normal. Ba traitera patron na biso le king voilà où bango balinga loba lelo pour ba mona bango lelo nde ba loba ba tcheli bango micro ba loba pour ba mona ba ngande na ba arrogance tango yaka obeta porte oyaka obeti porte koko ngai vraiment ngai na yebona oye ba zio ba kotisio pa mokili pa bimi oyayoki yo o même un pierre na yo c'est bien bon mais na un pierre na yo na ba keso na tango bando beta un pierre no bando boaka kuna ba yo kaka yo poni o luka le king. Allez, lelo, il y a un poteau. Moutanga, même un poteau. Mon frère, tu as un implice. Mais décision souka. S'il vous plaît, décision souka. Tant que ça la liste. Chef Nabiso sali, pardon, chef d'orchestre sali liste. Chef à télé, directeur artistique, Gino Liaki, chef Zagalo, Bolo Yang, Papi Kalombo. Je m'excuse. Tant que ça sali liste. Souka n'a pas pas mon color groupe d'accompagnement. Afin botin de la lycée. Azuliste afin d'atali. Papa. Mon frère. Akolo ba peke note o boche poani. Tu vois. OK ta. Mais na motema wana, na risque na nyoso. Ne sois bon. Yoka papa na ngai ozala bon te. Yeba ke final suka ezala akolo groupe. Po musupe ba ko memo pe ozano bon te mais ba memi okaka. Oh mais na lo bati. Oh, mais toi solo la tes frères nangai. Yoka ndeko nanga. Ti ba tchaka mutu nyonso na liste ya pour ba yebike utilité likambo sala. Mais yeba ke na suka ya gola virage p. Eh ba ko katopete. Oui. OK pété. Et on est bisu. Il faut vous reconnaître la vie. Oh nyonso biso tout ya ka to sala lelo pemena le king, patona biso azo bata. Asa mutama la otala ka te uza ba vina bango ngape chanson ba pesa na ba vina biso rambo ngape fona pesa pe bandeko na osa na travailler na bango ozomona na muke oya zozwa biso pe to profiter nango na muke kako ba pesa ngai ya ngape na otonga vina ngai mais siko yo tango oye okomi pe mikili soko ko kabwana mutu papa mais to kabona pe na nenga bien. Il faut voir le bas connerie au niveau sur le bas makana plateau. Pourquoi ça? Tu profites de voir que le belogo mukio ya zo bino bonzo mais moi sur totali tout monde a moins différence à ma casse sur totali patron na bino ndenga vivaka na bino tout monde est carré ça mais bon attention à ça na 100 fait bino vous allez attendre 30 20 mais bino sur totali tout monde a bino na 5 3 na éviter pour la niveau beaucoup conception na patron tout quand binoté moi dans 100 bino to na 20 papa yango mukili bato bazoku bota ki jalousie vous comprenez motema mabezo bota na makambo nengo wana papa cop o yo créé yo mutu créé cop
nga na ye comme moto na ye bon nga pe na oya pe na beta porte na ba exapeta 1+. OK na ndimi o yo koti. Kopeza na. Eza no ya nga mo moto na souffrir no pour na créer kopango. Idéologie simbi yo ye. Tant a créé patron na biso tant a créé droit chemin. Na bato tout wana o nyoso ba longwa misu ba lobaka na nde ba leka ba lobaka maka mutu wana. Bazara na droit chemin. Bazala raté. Ba ka ba interpréter. Ba interpréter sur combien des albums. Et après, on comme ce que bah monsieur soupe bah yé bah comment ça appelle bah créer pe bah bêtis sur place à bêtis soit bêtis à doum à bêtis live soit à boire animation boiti soit à yemba yembi na muke o ba opesa yo tant yo ndimaki na contrat oyo tant yo kota ki yo lobi ka ba bi tant to pese exemple par exemple bon ndo koti boto ndo futo $5 to 5 €. On ndimaki yango si go jour longwe okomo yo lobango na plateau avant quoi te za maramba po na peso exemple na kokota no na ba détail te yeba ke yo ka mon frère mutu nyonso tanga ko luka musala monta o ba proposer yo c'est à prendre ou à laisser si ko tongo to ba proposer ki yo ndima kyango après lobby sikoyo oya ko lobango na télé ke no tango yo longo okomi na poto okomi maman monique no vie na onde poto nde makamino se suki. Mais non, mon frère, il y a une autre vie derrière. Tout à l'heure, il y a tout à l'heure, il y a biso frère. Tout l'ingaka, tout à l'heure, lelo, pour lelo poto, mukanda, lelo, ovandawa, ozo vivre, ozo dame, owe matama, owe mamunyo so bendi, maramutu, comme bossa na le passé. Mais non, c'est pas pour y patron même sur l'obaka, et puis à l'obango. Soki, mutakabelanga $20. C'est une dayage. Elle aura vu François Babadi. Na PC Mbote, en passant, le président François Babadi, mauvais merci. Ça dit, Véwana, a aidaranga ya dégâts moukete. A soutenir ngai, et puis bando soutenir nga kutu nazana nuka na nenga dayage. Mais, na 20, 10, 100, a aidanga. Siko le loka du kubo, balamoko, pour nous toucher bah 1000 bah 2000 bah 5000 bah 10 chaba normalement on a vu François Babadi ton à côté na casse na côté na studio na motala ah bah bisinga pas mutu na moto masa moi souffler na vu François Babadi ah vers à bon dit auto comme on va calculer bateau ba pesa ba chiko moi gaya ko le ka chiko ba no pesa c'est l'ingratitude mon frère il faut tous là nous sommes des humains tous aba humains et puis nous sommes des bantous ce qui mutu aida kio donc ça passe son cerveau et que ça le bien et au fond la porte dans le lobby et puis attaque aux alata na boule to on dit mais à 100% mais ne fisque au long mais garde ta mon ko no 25 ngonier pourquoi faut raconter ba bêtise na ba famille na biso ndeto uta kawana na famille na biso mon frère ngana obeta histoire nga moi j'ai ma famille père na biso aboti biso to za famille batu bande ko na to botami 8 mais on est en Soudan en Afrique, na bazar na Bruxelles. On a retrouvé Bango na 2020 na contrat au candidat yebo pour na Bercy. Na ki mo na Bango. Obi combien d'émotions to sali na Bango ba o lela ngape na bimisi la. Ba proposer au kimate. Ba ba nanon ndeni. Po bazana ma territoire na te ba botamia. Biso botamia na kini ba botamia. Question Kabatuninga. Imani, tu rentres? Moi je dis oui. Ok, moi j'encourage. Oui, tu dois rentrer. Pour la confiance, il y a patron nayo et puis pour la moussala nayo. Tu étais venu pour les missions de service, tu dois rentrer. Et tali bango na nini? Et tali bango na nini? Bango ba vanda ka na Bruxelles. Moussala bango ba usala awa. Ngana ki par ba dossier na bango. Parce que na souka après comme senga bango. Ngana bango to kuta mon frère. Na lo bano na vani na kin. Depuis na botami ne grandi na bandalungwa na okola na bandalungwa na bandi carrière na musique na okene na ona okene na bato ba yebi na lelo place komeli nzambe nda fongoli makambo na kutani na bango na poto na tikala obenga bango te pona bando benga la bango na solo to solo la l'essentiel mais tant to kutani na bango même si bango na lobby bande konanga toujours temps papa Koufi maman Koufi tout tikale ko mona na te mais ngana musalo ka ngana ndimaki yango ekomisinga ti ana elpe na moni bino to sololi to zuba contact na zongi na yena nga Paris
et après nakomi cheval Paris Suisse nous sommes ça pour la patron n'a fallu pour pas vous comprenez nous sommes c'est patron n'a fallu pour pas 3 fois asselé il y a un moniteur on va représenter biso nyonso tant on va présenter biso tout na groupe est victime il y a accompagnement groupe d'accompagnement azara na plaisir au loba petit nanga emani parce que ayebi ke au petit na ye. Quand tu dis petit en fait vous avez la différence à âge en fait parce que je m'en fous na ba âge na maramunio so na lobby ke vie nanga na nkope na kanai na ndambo kanai na nko grand frère nanga fali epupa to vani na yenga na zana lubuzi quand ça chef Zagalo troisième avenue Sundi chef patron nanga fali epupa je suis fier les lois aux ala pembe ni a grand frère nanga les lois à sous boss nanga et ça nanga bien mutuni na yo pesa nga conseil à mabe ona oyokai pour nous retourner non yo tozali no na gishasa osali nini ponga lelo na ya poto bien sûr to lobaka batu ba otala biso ba lobaka oh mais yo ye poto pona musala na oti oui na pona musala nanga mais soki ka ye mo pa lobeke no te oza oyemba roi Angelou oyate oyapete et là on a c'est là parce que ba image éthique là papa na vie hein au moins na vie yoka mon frère tozo solo là au moins na vie nazo betaka sete mingi reconnaissance il faut ça entre biso bandeko mibali to mwasi tout ça ba humain tout ça ba bantou nous sommes pas des blancs ba blanc tout ça ba mo baza reconnaissant mais biso comment biso ba bantou to za la ba reconnaissant c'est pas bien muninga soka sunga kiyo yo pesong c'est là son serwana yango zo mona lelo bandeko belé bazo rater ba porte na bango de bénédiction ba mapamboli na bango zo kende pa batu su pona nini ozaka ingrat kozwana wa nel ka fo sala nga plaisir bien sûr yo bi combien de batu o lelo nde ba otala nga boende ba moninga na fandi boy ba yo ka plaisir po ba yebi histoire emani o emani a wuti na lelo emani a komi lelo et puis souki ka boete zo kende na ko changer ka langage te na ko changer ka langage na ngati na ozala ka boy na bandolo baka ke non nzambe nanga na kumisa no nzambe deuxième parole nanga nzambe sunga toujours patron na fali popa c'est pas pour flatter mais je dis ça ils ont au fond du cœur nanga Emani ah ben oui donc numéro zonga Kinshasa sous ba un niveau na wa posa na kinga comme là que peut quand même ba proposer papa faut ko kima tout ba tabongo est-ce que ba na mbago ba ngote ba tonde ngwana ba betanga dali solo mo bo une fois na kutana mutu mo bo na ba kota ba gare donc indi gare de Lyon et donc indi gare de Lyon fallait que mona mutu mo bo na gare de Lyon et puis après on a surtout si to sonné après na train na kimba mo Suisse oh non mani ndeni ni yo mo c'est décidé aux c'est pourquoi pas. Oh non, mais tu dois réfléchir. Na réfléchir yanini. Yo ya poto avanga. Donc on a zena gishasa. Et là on y yo pensa ipo na ngai. Ndé la fanda na kin. Oiba ke manez artiste musicien. Otindela ngata koli. Ba Jean Zizat. Otindela ngata koli, o vandi bosali carton, bon o pona mani, na soutenir mani, musicien, ya groupe F. O so salango. Faut arrêter avec ces trucs-là. Non, tu dois arrêter. N'a qu'une mission de service et puis je rentre. Nazo zongate avec défi Tony. Non. Et ça, n'a y a qu'une mission de service. Na silisi yango na zongi nanga kishasa. Ezo so batu ponani. Ponani ni ka fo batu fo bazara so ba yepoto, il faut tikal. Ponani. Ba o pe batikala ah, sko ba osane. Ba avantage o yo yebi, c'est lo yo yebi. Token na normal de token mukanda après mukanda ezani stabilité cop ni basana attends OK musala bon OK cop na bangu izakani musique abeta ngwapi chaque samedi combien musalo yela ande ngwana bon ça va OK c'est bon to sauter mon mukina bi ko zino pe réponse yipsanga ayaki awa azumukanda stabilité yo katenyo surtout merci musique yango beta chaque nini attends chaque dimanche à beta OK après wana ponanga ya boulot nanga so ina yé na beti
Si. Ça fait quand même plus. Oh, que ya na sima, nzambe mutaye biango. Makambo ke ya kana ba avantage wana nyoso zoloba, nzambe mutaye biango. Et puis nakoloba nini? Si tu es artiste, faut défendre Arnaud Tinasuka. Soda bien bundara Tinasuka. Faut bunda bien Tinasuka. Na umimiser ba cop na bomba sala kate. Non, j'ai beaucoup de respect na ba frère wana tout. Mututu ezala grand, ezala petit, ezala master. Je respecte tout le monde. Mais pour moi, il faut ba kota non idéologie na bango. Si je viens ici, na yena pona makambo esali etali musala na ngezani musique. Je dois le faire jusqu'à la fin. Ouais. Mais est-ce que nous avons un poteau la cimetière d'artiste? Est-ce que tu sens ça quand même? Ben non. Quand même, la poteau ça plus de 7 mois la poteau. Est-ce que tu as senti quand même le qu'on a dit poteau la cimetière d'artiste? Mais non, ça nous a bossé toi bosser. Et non cimetière te ngana mona ba misusu na mona ba to kutana ba bosser na bango ba beta na bango. Oyibika ke no sa bando yimba tenor o yimba na tenor na ye, so yimba première voix na ye, so va sala animation na ye na mona ki Kulutu na biso venanga Papitex. J'ai aimé Nathalie acoustique na ye ou ba benga ki bo ba onyo surtout ba landi kombo ba pesa ngo na forme acoustique et oza ino kombo acoustique te mais bon c'est bon na forme on a ba kenango qui tokos bango tout ba beti bien bango tout Nathalie fait Papitex obi ke ça nga plaisir na bi vieux ba ve mati ba za na empire ti ba no ba ma ke non banolo ba on veut pepe kana nolo ba elinganga ya ba yembi soki nini lisanga ya ba yembi faut faire Papitex non Nathalie souvenir na biso kulutu na nga vers Redi Amisi non j'ai apprécié en tout cas bravo Nathalie bango nde bango tout ba yembi c'est bon hein? Pas tout ba salivement Nathalie peut venir dans agilité pas popi na lela mabe Nathalie manabe pas popi non je me suis rappelé ingratitude dans ce côté kangio obi que vient dans azana ti lelo il est fier de moi par rapport à quoi je suis l'un à soldat oyo nazaki pa naye et puis ti lelo dans sa fierté naye et puis toujours naza pe na respect naye tant qu'artiste utangi repêché na suka nando zelo bossa na non na repêché na suka te bika ça ratan aux otangati après tu vas no talo raté c'est bon ata venanga depuis tout ça vane aza venanga ba artiste nyoso ba beti o ba bimisi ba biloko na bango nde ba benga o ba acoustique ba nini bravo ba yimbi bien bango tout na mona pe kulutu na ngai kabose bulembi ya bulembi bambote est-ce que bambote belé place azali en tout cas bien kombo lingo tanga no kombo zo lingana tanga no tanga na ngatmo tout na pe alors pour tomber solo ya concert na bino ya Shark Club tout le monde tout ça sport na bino awa bino nde bocha ba to ba polémique ba ngwa na apprécier ba tutu yo komi o kombo moko kombo lingo na tanga na ngwa sauter alors le quoi yo le bito sauter parce que linga ben til journaliste ambija e ba mamboto kena na onde parce que nyos tu bandengo muto ye nango biso sto yebi mais bon. Alors, tout le monde vous allez venir sur un arc de triomphe. Dino. Faut attendre une mission sous soir. Trésor you a mis mon moto solo. Trésor you a saying. Ah, il a mis mon moto solo. Eric Furi photo ya mowe atabati ya zongwenya. Jamais kolongola mawana bawe ye. Apara soyonga na zopesa. Tes réalités, nazo vivre, même le soleil se lève à l'est. Même ce souka na vocal, nanzembo ya bolo yang papi kalombo champion. Souka na vocal. On dirait peu promotion na ngopenezo ki ndete ki ndeti pena te marié besoin na niveau poto awa. Non ezo kene na ngo ezo kene. Omoni makamino so bakena na molo nel ka ba fossette bakena na molo et kende bien. Omoni ba ndeko nyo so ba collègue na nga ou ba pesa ba titre. Et qui est bien, sans problème, ils ont qui n'ont pas bien monnaie capana bino boza, ils en a battu musu sumo ebo les capana bango ils ont été parce que ne dis banane ba bien on asumba na nganda
banganda nyonso déjà wana yo muto oloba na bige ba warrior baza ba oyo kama yo muzolo biso de bina biso netinga bo na bina nga rien nga na bige to sa promotion na makamutu bani oui mais tout le monde a bisika bokindi bisika ni bono bolo kiti alors qu'ils sont à niveau Paris tout le monde a tout jugé ça ni bokota mais so batu ba olika pa na binote bazo lika na émission ya journaliste qui ngandi te XT et ça tout ça là ou bien ça tout ça là musala ou bien mon frère, tout ça va hypocrite. Le roi Bolé pas que tout ça va bien. Oh, papa n'a pas. Tout ça n'a problème na yoté. Aujourd'hui, il y a biso normal. Tout ça be mission na biso na normal. Tout ça type te que nous allons partir parce que je que moni lelo makambo komi na moi mbilinga par rapport à quoi. Au mona mutu mususu na linga te na takine trop bino ba journaliste peut comme on moni ba journaliste boza soki na pouvoir so ya ndeni bokenda na wana to respectera bino par rapport à bongo mais mo pe boye bo respectera pe mo te ba artiste na bino c'est par rapport à quoi au moni journaliste ozo sala critique ya makambo yumo na nozano na makasi na makambo ngote c'est-à-dire au mona mutu mususu oya kingande kutu eloko yango esali boye bon ça va esali boye bon yo siko po changer on siko pe sa boye faut que non ndé et c'est déontologie à journal déontologie na bino fiza bon non toko le capa n'importe qui te na le capa mutu nyoso te po na sentir yo o bando tu na ba question polémique nyoso parce que lelo on dirait po batu batala biso na ba mission de tout ça na internet boye faut to bando tanga ba kombo ya X to Y. Mais non, détrompe-toi, mon frère. Nga no togo sa pe miso tangelinga komba mutu boy et c'est no pe lokota. Yo ka sa ndenge boy ya maraba mission oyo ba artiste oyo to ba mi benga pe ba leader, ba miso pe ba benga on a betaka na groupe ya mutu kingandi, to ba yara aba o déconner ba lo ba n'importe quoi. Vengo de bomona ndebo, ba ngba le ka biso munoko. Aliki biso munoko te. Kan ndinga na fandia, na grand munoko et puis na omone na esprit ok nanga pe na nenga ok to kende na no solo la yo oye pe na nenga mbuma to solo no mbuma mais mo boto tala ba mo tala do bana ba ondena makambo te ba olinga ndi ba diembela na makambo to lobaki to poussa mutu te to tindika mutu te mi bundela na makambo yo omoni carrière au musique to embrassa bunda nango kene nango ti suka to kumba ote bunda nango obi bave na biso ba papa Franco ba papa Taboulay bave ba père na biso wendo wakenda bani ba père na bazaki soki ayoki Franco abimi sekuna ozala kana yo très impoli ozala kana yo très impoli pona ninyo salaka bongo okokota na ndako abota kobeta porte te okokota na ndako abato kotombola mapeka na yo yebsanga tabanda oyembango vivre encore vanda batali di obigenze mwale zobete kangia papa wendo pe kuna fandi yepa bimisi koto tala vena biso Taboulay personnel akenda. Alors, parlons Père, retourne à Bino quand même à Kinshasa, où nous avons actualité à Bino. Bozonga, on a spot Moussala qui m'en a remarqué plusieurs musiciens, bah mon anité. Ouais. Bon, il y a plusieurs T parce qu'ils ont qui, bon, normalement, soit ils ont des 3, 2, c'est comme il y a plusieurs. Mais, bah, Massa Moussou, bah mon anité n'a pas vidéo, ils ont par rapport, bah, ça y est, mon moustika. Ça na Bruxelles, on a Suisse, les temps yaka, tant que ça na mboka mususu Lyon, l'état longwaka yaka, et puis c'est moi contre état. Mais biso bato tozaki awa, to sali yango, et l'équipe d'aller bon, base la biso retourne à biso les 7. Le 7 septembre tozana Kinshasa. Na Ernie Bolonga. Et to longwa na ba soir, et to kokoma na ba kini kuna ou soit to longwa tongo ou bien soir, et dépend de gars il y a heure, il y a vol. Trop long on a biso. Pas ni pour faire ça battu identité la biso heure trop long. Jouto yaka awa poto beta. Jouto yaka Anel Kamalem Anel Kamalem. Oyeba no ngo. Bozo ba journaliste. Ba journaliste ba professionnel. To kuta na Paris ya wali. Mais na lobby na yo. Qui mande province te parce que yoka muta ki ma province ça la ni eza makamuna yi. Yo yambe mani Macron esthétique. O senti esthétique moi. Net na film. Ya onde zo soa bango. Ezo soa bango mabe. Siko nani Emmanuel Macron esthétique les ka fali poupa.
Les gars, 3 fois Hassel. Mon boss Fali Poupa. Atoke na ya mama nini. M'en fous. Ya banda lungwa. M'en fous. Non, ke non bongo. Esthétique. Ah, il s'en bien, mon frère Tchakata Mbote. Esthétique. Au moins de ça, bango. Il soit bango mabe. Est-ce que biso mtopek ça bino makambo. Ya kate kama na osa kotanga ba komba batu. Et puis nde toza boy toujours na biso les 7. Dès que tozongi, toi na concert au beta. Tant to comme kin directement tout ça le mois carnaval na bandeko ba yamba biso bandeko na biso oza mona ngaba ba bandeko na ngaba ba kozwa mwana njili mwana bandal et mwana kauka mwana limete mwana mbinza par-ci par-là biso tout bandalungwa ba kozwa yo bokei bosali carnaval na okyo yambi bandeko no ba yambi yo yambi pe bango sona bango bien lobi ka le même soir wana au longwe mbala moko pa directement na kati hôtel au bazeli biso to fanda eh ben oui to fanda ti mukolo événement le 13 septembre il y a Shark Club to beta de 15h to banana on a 15h ti ba 18 to katina biso et puis to zongi sikoyo bonde nini bo to keta sko ba famille keta famille oui bon ngana netinga bona keta ba lifanto nanga merci bon moi je suis de retour et parce que banga pas manquer biso to ngato kutana bon tina 2021 mais l'homme propose Dieu dispose par rapport à la maladie à corona. Mais, et comme c'est une photo zonga to zongi, to yé to beti concert les 13, après wana les 14, to ke to taliba famille, to solo sona bango, to ume la pe mingité, malamoko, tourner Afrique. Non, na sport wana papi Kalomba, mon anité Gino Liaki, mon anité na Koustopé. Non, Koustozalaki, otala ine bien te Koustozalaki. Parce que au moni absence mususu et Gino Liaki surtout ceux qui en tout cas n'a évité Gino Liaki n'a évité quoi mbunza za kutu makambo kutu ezati premier zaka na to lobanot le temps ba bengisi ba tout information biso tout ya mais mutaza musika to kozela ka yete tibaya katito kanga mamba mo tout ça la spot tu vois tout ça la pe sport mususu na kata terrain to beta bali na bande kwa bandalungwa bana bande ko na biso bandalungwa bon moko 100% to beta na bango balit to beta na bango bali après on a tout ça la sport to pesa ka annonce to zaki presque na ba misu pe ba zakite mais au souhait senga que patron na biso lobi non tout ça la na bino tout pour la tsake non to zoya pour ça la bien nde to ça la kiango mais ba ope ba yakite ba neti junior aki na retard tanga yeno président ça va besoin ba moi ça à lobby et le kinango bandeko pe oyo bazakite na ebisio sikoyo bazoki mo contre-temps mais c'est bon to kutana bango tout bino boza na posa news boze la news les 8 déjà les 7 les 8 c'était les 7 ka lobby na motena titan bo vous voyager na butu secteur bango lobby so voyager na mo ici que les soki toza na kondimana nzamba ofungolo ba porte et loko sala lelo patron na ngai 3 fois hasele akende na ninga doa chemin ninga kende la wana makamne zo fongwa mezo pesa o batu babula neti to boma batu lo wana neti batu ba dai sondeni moi que rien ezaka musala quand tu es bon si tu es nul ezan ndenge moko c'est pareil na ninga nchiki so zaki zoba tu resteras toujours zoba so za muta mayele mais soki ozalaki muto bando comprendre matière bien te mais soko kotisi volonté au longoli complexe ya kolinga ke na apprendre okoyeba parce que loko mo jouer lelo mutema mabe so to komi na mambo bien boko mika kote to chité trésor yo nde tembe ndio yela ki ko régler bato ba compte natangi kutu ba komba batu te po so pesa nga kana na nga tanga ba kombo na bango banga balika souté ba loba makambo po tambo loba kawa to ngato tuna bango bo yo salini année auto vanda au salini kako ya ko régler batu na ba télé ko lobaka salini boza rapena ba question na ba réponse tant botu na bon yamba bon tuna bon ça va yo pozo régler mutango ça va OK bon yo pe suko salini wa tengala na studio nazo zela ba auditeur to bike ba za souté OK siko bimisa pe na mbongo ne simba pe kasiti mambo succès ba bota makana makambo on sa ba gère qui tokos merci ba warrior nyonso net na film tenez-vous prêts les 7 tozo kita Kinshasa aéroport Anjil ba fan nyonso bolingaka 3 fois hassel if victime mobimba biso nyonso tokuta na aéroport Anjil
les 7. Après carnaval, le 13 septembre, Char Club. Ba Warrior Nyoso, 15h. Ba Warrior Nyoso, boyano les 7, tout à l'aéroport Angil. Ba vrai obo lingara, est victime au Bimba, boyan l'aéroport Angil. Les 7. Ezala to kitana tongo, ezala to kitana pokwa, ba roye bayango. Les 13, tout à bino, na Char Club. De 15h, bayasko ozwa fraîcheur, c'est quoi la musique. To quitter l'angosko na Kishasa. To bêter en et puis n'aller à Congo parce que je suis natif congolais. Et puis un vrai soldat, et puis vraiment na Bandalungwa. Bandalungwa est état d'esprit. So moni muta Bandalungwa zolong esprit. Ah, t'es botali na anglais moussous. Andalwa t'es. Voilà, on est arrivé pratiquement vers la fin. Un grand merci surtout à Blanchard Kadhafi, le commandant en chef. Tout comme on a Souka, je ne peux jamais oublier Afrique des 143 avec Alissa. Un grand merci. Patrick Zola, l'international. Alissa, là. Alissa, là, tu vas saluter. Un mot de la fin, quand même, vous avez Nini pour tout cas, ouais, mot de la fin, ça, parce que là, on a bien nettoyé, il y a bien mon esprit au sens il y a une vibration. Bon, bien qu'à pour n'atteindre un combat battu. Na lobby car na ninga normal pour yebika biso to ngotanga ba komba batute pour to pesa muté espace lobby au vendre la biso wa pour bango ba mesana mingi so afandi car ba vendre la internet on va vendre car pas YouTube écoute attends ah nani Emani Mako esthétique a lobby ninyo atanga comme nanga aliyemba moi vanda komi anelka tout ça les biso fona démarrer yo vendela ne mamba démarrer bato osaka musicien oh studio yembate bimisa lokono ye simba ah botika ba vanti respect na ba warrior nyoso et bande nyoso bolingara Emani Macron esthétique bon message nango Emani Macron esthétique non le long mabe ah 3 fois c'est mon boss merci mon boss ba okoka yo tant que petit na yo tant que soldat na yo tant que travailleur dans na kata mabele na kata victime ba otika la jamais aux espaces pour ba manga o ba lobela awa biso pe tona manga mais to gérango par rapport tout ça na discipline na boulot to lingara te ke noto o laxara ke non biso tout okota na même ki puka ya ba mbriema te nous sommes des parents nous sommes des responsables il faut te ba mamuni to o loba na télé so moni zo koka makamute et ça na ngope o poyo polio kei ils ont makambu pe mana yo ozwi choc au permis soko se rétablir ozonga no sur na terrain tout mona ngo na pesi mbo théâtre na 3 fois Hassel mon boss place aux ali na mère na biso nana ketchup ba petit na nyoso ba lifanto na biso Marco 6 ba otu na pesi ba mbote belé et na pesi bureau na biso mbimba banana directeur Edi Badiata Soule Kauka Fly Tango Cocodilasso et puis pourquoi pas na Mimi Chikeva maman présidente maître Manix Yves Njoli le bouclier. Yves Njoli le bouclier parce que ça va mbote belé et puis bino nyoso na linga bino trop na pesi mbote ya trop na bandeko nanga o nyoso na linga trop Andy Brillant Makengo ba mbote belé et puis Dilangonda parce que ça va mbote belé mon vieux François Babadi moté ma mère Ziza merci mon président François Babadi pour la banderole les amis de François Babadi merci banana président François Babadi tokiti na président Kas Vajebo bangotu ve Jeffrey papa Gordo ve Saoubino nyoso bana bandalunga na sepeli ya trop bana sinkin en tout cas merci tous pour Emani Félicien Sanga garçon bio Jimmy Bambongo Wari Junior Yondo TBC yokanka wakaba yokele na peso bambote belé mon boss Eric Fourilier merci. Et na bosanité mauvais David Moukeba conseiller spécial et chef de l'État Fachi Béton na peso bambote belé Yves Star na peso bambote belé Pascal Chiyoka merci pour na cadeau mon vieux merci pour na cadeau non olobaki ke non soki na sali en ote mani c'est que na ave na ote merci na cadeau non pesi li solo et kotipe kiti mukili mon frère Pascal Chiyoka merci na pesi mbo théâtre na velanga Eli Bombusa et sans oublier Alex Mbwini Yasmine Mianda Chancel Mbemba Demi-Dieu na habité Chancel Mbemba Demi-Dieu mon frère na habi ko lingara te na lobaka makambe belé pona yo mais nzamba lobi soki pe mutazo sala makambo malamu faut ko loba mais na bombi
Yo yebi Chancel Mbemba mon frère na peso bambo tebele Chancel Mbemba Demidier Josiane Timiti moi si motema boboto bambo tebele et puis sans oublier Sandra Maoua London Sandra Maoua London et puis na bosante Patrick Elou nakati États-Unis. Ah, Patrick Elou, nakati États-Unis, moninga ya Bentil, moninga ya Trésor Yue, bambote belé, et sans oublier, venanga Kade Soukidi. Venanga Kade Soukidi, nakati États-Unis, famille Soukidi, Malou Soukidi, Mami Soukidi, mère nanga Bibiane, nakati Canada Soukidi, et puis sans oublier, nani, pardon? Oh, na pesi bambote belé na famille BTT comme na pesi bino bambote belé Bobby Batantou Joe Batantou et puis nani susu wa na moni Titi Marocain Ser Nangai Titi Mambo bambote belé et puis maître Bijou Mokobe qui tokos maître Omar les Noirs sans oublier Manuel Pereira et puis Bijou Kabamba qui tokos Dekos Mukoko Hervé Massaro. Oh, Hervé Massaro. Balobi tatou net na film. Hervé Massaro, mon frère, merci. Moi, maman, tout kito quoi, moutou malam, moi. Hervé Massaro. Yabika la prochaine. Yabika Ndezalaka. Roi Matoula, nakati Afrique du Sud. Roi Matoula, nakati Afrique du Sud. José Nondo, nakati Montréal. Mille esprits. José Nondo, nakati Montréal. En tout cas, bambote belé. Dylan Ngonda Bangondele, Bilo Champagne, Junior Chaumba, Yale Ganda, et puis Ben Kabengele, Dodo Kabengele, la gata Lemba Salongo, Yves Star, Dodo Kabengele, Kabengele, Bambote Bele, Bandalungwa, les pétroliers, Molar, Sinkin, Bisengo, Binonio sur la ligne bino trop. En tout cas, moi n'attends Binonio sur Zati, Webika TV, et ça m'a Ngonga. Ngonga, Talara, Anel Kabafosset, Atigal Namotana, Pasola, pour Webika Lelo, il faut attendre, Tamomuki, ça n'a bien. Et venanga de Cosmo Coco, Yannick Api, mon frère, mon déco. Bambote belé. Les Pembécheron. Mobile qui turcos n'arrête à Bruxelles. Bambote trop. Trésor you. N'habite quoi. Lelo n'habite quoi. Bentil. Eh, clavier maoukou Chinarambo. Na peso bambote belé. JC et Mungu le président. Bolimbisi yoyebi. JC Mungu. Président bambote belé. Gigi Bokole, Bambote Belé. En tout cas, merci à trop, merci. En tout cas, Nandengo répond à l'invitation à Bissot. Waouh, yo tembet. Eric Fouri, photo ya Mowei, Atabati ya Zongwenya. Jamais, kolongola mawana bawe. Apparence yonga nazo pesa. Ezate réalité, nazo vivre. Même le soleil s'élève à l'est, Toyebi, et se couche à l'ouest. Qui n'a ni business, yaza à pied, salata demi-tour, amour raison à tout. Talata ba parcours, Manuel Pereira longola imu. Ya Roland Gazoul Mubenga wani mon vieux Gazoul Zulman. A Gazoul Zulman, maître B50 Balondo. Maître Madova, Motokala, Netina film. Les 7, tout ça bon à Kinshasa. Les 13 septembre, tout ça bon à Char Club. Tenez-vous prêts. C'est bien moi, Emmanuel Macron, de F Victime. Autrement dit, Emmanuel Macron, esthétique. Voilà, c'était bien Emmanuel Macron. Donc voilà, Marama Lobby. Donc voilà, Emmanuel Macron esthétique. Donc voilà, ça fait encore un plaisir. Un grand merci Nabinet Boutali. Restez toujours branchés chez Bissot. Chez Bissot, chez Bissoté, n'habitez ce beau Zalassouapi. Un grand merci de partout, place tout vous allez. Narubo, ça n'a jamais Patrick Zola à l'international. Sans you, ils allaient à mon boulot. Junior Kabananga au Kocha. Il y a la soeur Kouten et au CPDT, c'est qui ils allaient qui était là, il passe en Aïda. Dis-moi, vungulé. Il faut vunguler l'anga bango toujours. Puis chérie, il souka femme d'affaires. Un grand merci à toi. Oscar Maritou, Jogwa Swag, millionnaire, mais toujours en kilote. Un grand merci à toi. Papi le roi, Formula Souka, carte illimitée. Bilanga Héros. Tic-tac, Ndina Messana Robenga, Wabashi Dibouissa. Un grand merci à toi. Blanchard Kadhafi, le commandant en chef.
toujours Val, un grand merci. Boatel, mais Bélé Boutali Bissou, Fils Foumoussi, Sami Foumoussi, DJ Miel, KBG Enfant Mystère, Cédric Mabeka, vous allez tellement Bélé Otala Bissou. Adoyou, un grand merci à toi parce que Sogi Ozali, dans cette attaque, ceux qui n'aura très bien, Trésor You et Simpson et Célie, Clédia Moussoaïli, pourquoi pas, Nayo, Mère Abba Prince. Rihanna Domingos, un grand merci à toi parce que Maramboy qui est déjà qui est des mères à Bakidian. Un grand merci. Si vous avez une émission, en tout cas, vous êtes à 13h, merci. Si vous avez récupéré souffle des heures, PCAB sauté, on se retrouve prochain.